Now, the question I wish to ask you is this. Why don't you form a mastermind alliance with someone and begin putting your ideas to work for you? Belief is truly a magic word because it is the beginning of all successes. It is the very foundation of civilization. It is the one quality you must develop before you can make use of the great master key to success. Sikoyo question nazoka na kotuna bino ezali oyo. Pona nini ozosalela alliance ya mastermind tena batu moko pe obanda kotia makanisi na yo epa na bango po basala pona yo. Kondima ezali ya solo mo oyo ekamwisaka parce que ezali ebandeli ya bakolonga nyonso. Ezali même base to liboko ya civilisation to lolenge ya kovivre ya bato. Ezali qualité moko oyo esengeli kokolisa ava okoka kosalela fongola ya monene ya nyonso pona kolonga. To be successful, you must become a person with a great capacity for belief. And the place to start believing is with yourself. You should begin by recognizing that you were born with the privilege of complete control over your own mind. You should also recognize that by the application of the master key to success, which I am passing on to you through these visits, you can take full possession of your mind and make it yield you whatever you demand in life. Pona kolonga, il faut okoma moto moko oyo azali na kapasite ya monene pona kondima. Esika il faut kobanda kondima ezali na yo moko. Esengeli obanda na ko reconnaître ke obotama na privilège ya contrôle nyonso likolo ya makanisito esprit na yo moko. Esengeli lisusu o reconnaître ke na nzela ya kosalela fongola ya nyonso pona kolonga oyo nazo lekisa epai na bino na ba visite oyo okoki kozwa possession nyonso ya makanisito esprit na yo osala ke ememela yo nyonso ozo réclamer na vie. Observe, I use the word demand, not beg. The Creator never intended for you to beg for anything. If he had, he would not have blessed you with full control over your own mind. If your life is not what you want it to be, you can change it. As a matter of fact, you can do anything within reason that you desire to do if you embrace the principle of applied faith and keep it directed to the attainment of the things you want and off the things you do not want. Botala bien, na utiliser mot ko réclamer et non commander to ko senga bakabela yo. Mokili azalaki na intention to na volonté te que o mandie to o senga bakabela yo eloko nyonso. Soki ezalaki bongo alingaki apambola yo te ozala na bokonzi nyonso likolo ya makanisito esprit na yo moko. Soki vi na yo ezali te oyo olingi ezala okoki ko changer yango. En fait, okoki kosala eloko nyonso na raison to tina oyo osepeli osala soki oyambi principe ya foi appliqué to kondima kati na misala pe o garde yango ezala dirige vers kokokisama ya biloko olingi pe ko etendre to koboma oyo nyonso olingi te. I should know what I'm talking about because I was handicapped at birth by the 4 horsemen which keep most people in bondage all the days of their lives: poverty, fear, illiteracy, and superstition. Theoretically, I had not the slightest foundation for hope that I could ever escape the influences of these 4 curses. But I did escape, and now I am devoting my entire life to helping other people to gain deliverance from these 4 basic enemies of mankind. Esengeli nayeba oyo nyonso nazali koloba, parce que nazalaki défavorisé na kobota manangai likolo ya 4 bapusi punda oyo ekangaka la plupart ya bato comme ba esclave mikolo nyonso ya bavi na bango. Pauvreté, kobanga, kozanga, kotanga,
pe kondimela milimo to ba croyance ya pambala ezanga mituna makolo. Théoriquement nazalaki ata na base ya espoir ya muke moko te na lolenge na kokaki jamais kobika na influence ya ba 4 malédiction oyo kasi na bikaki na yango. E sikoyo na dévoué vi na ngai mobimba pona koede batu mosusu bazwa délivrance na 4 ennemis oyo ya humanité to kibomoto. I have discovered the master key which gives one deliverance from all the evils one does not want and opens wide the gateway to the riches which the Creator intended every person to enjoy on this earth. Applied faith is the only means by which the master key can be appropriated and used. Therefore, I give you these instructions through which you may create a mental attitude which is favorable for the expression of faith. Na découvraki fongola ya nyonso oyo epesaka délivrance na moto na mabe nyonso oyo moto alingi te pe efongolaka porte monene pona bozwi to richesse oyo ndenge ezalaki na volonté ya Nzambe mokeli ke moto nyonso asepela na yango na se ya mabele to mokili oyo. Kondima kati na misala ezali le seul moyen oyo na nzela na yango fongola ya nyonso ekoki kozwama pe kosalelama. Na yango na pesi bino ba instruction oyo na nzela na yango bokoki ko créer attitude mentale to ezaleli ya makanisi oyo ezali favorable pona ba expression to manifestation nyonso ya kondima. 1. Know what you want and believe that you can and will get it. 2. Give expressions of gratitude many times daily for having received that which you want, even before you actually get physical possession of it. Possession starts first in the mind. Please remember this. 3rd, keep your mind open for hunches from within. And when you are inspired to action, do not wait, but move on your own personal initiative at once. 1. Yeba nini olingi pe ondimike okokoka pe okozwa yango. 2. Exprimer reconnaissance mbala ebele na mukolo moko pona ozwi oyo olingi ata liboso ozwa yango physiquement. Kozwa ebandaka nanu na molimo, s'il vous plaît, boyeba yango. 3. Garder molimo to makanisi na yo ya kofungwama pona ba intuition to boyebi ya mbalakata oyo eutaka na kati ya moto. E soki ozali inspiré pona kosala, kozela te pona koagir kasi kende liboso mbala moko na propre initiative na yo moko. Remember, there can be no application of applied faith without action. 4th, when overtaken by defeat, as you may be many times, remember that man's faith is tested many times before he is crowned with final victory. And accept your defeat as nothing more than a challenge to keep on trying. Yebela ke kosalela kondima kati na misala moko te ekoki kozala sans kosala action. 4. Soki échec ekangi yo ndenge ekoki kokomela yo na mbala mingi, se rappeler ke kondima ya moto ezalaka teste mbala mingi avant zala couronné na victoire finale et ndima ba défaite na yo comme eloko moko ya makasi koleka te kasi neti défi pona yo o continuer komeka. And 5, a burning desire for the things or circumstances you want is the starting point of all applied faith. Be definite, believe, and act. And keep on acting if at first you meet with defeat. 6, when doubt creeps into your mind, remember that whatsoever a man believeth, that shall he also reap. Remember, faith is not something you get. Faith is something you already have. 5. Posa moko oyo epunzaka motema pona biloko to ba circonstance oyo olingi
ezali point de départ to ebandeli ya kondima kati na misala nyonso. Zala précis, ndima pe sala pe continue kosala soki mbala liboso okutani na défaite moko. 6. Tango doute ekokanga makanisi na yo, se rappele ke oyo nyonso mutu akondima yango nde akobuka. Se rappele ke ezali eloko oyo ozozwa te, kasi ezali eloko oyo ozali na yango deja. But you may be using it in reverse gear by believing in the circumstances and things you do not want, the things you fear. Remember also that faith is guidance only. It is not a power which will bring you what you want, but a power that can guide you to go after what you want and get it. Kasi okoki kosalela yango na kozonga sima na kondima ba circonstance na biloko oyo ozolinga te, biloko oyo ozobanga. Boyeba pe lisusu ke kondima ezali guide kaka. Kondima ezali puissance te oyo ekomemela yo nini olingi, kasi ezali puissance oyo ekoki kogide yo okende sima ya nini olingi pe ozwa yango. Remember too that your faith is limited only by your own capacity to believe. You can do whatever you make up your mind to do. I believed I could give the world a practical philosophy of success which would free men and women from their fears and limitations. I stood firmly back of that belief through 20-odd years of effort and saw my belief give freedom to millions of people. Yeba pe lisusu ke kondima ezalaka limité kaka na kapasite ya kondima na yo moko. Okoki kosala eloko nyonso oyo ozosala kaka na kolanda oyo makanisi na yo ekoki kokanisa kosala. Na ndimaki na koki kopesa na mokili mayele to philosophie pratique ya kolonga oyo ekokaki kolibere mibali pe basi na kobanga pe ba limitation na bango. Na telemaki na bopikiliki sima ya makanisi oyo durant 20 années ya pasi ya ba effort pe kondima na ngai epesi liberté to bonsomi na ba millions de personnes. Do the thing, said Emerson, and you shall have the power. May I paraphrase this great truth by saying, believe and you shall receive. And now, until our next visit, will you please remember that your life is exactly what you make it by your own mental attitude. Hey! Sala makambo ndeti Edison, pe okozwa pouvoir to puissance. Nakoki kolanda maloba ya verite monene oyo na koloba na boye. Ndima pe okozwa. Sikoyo, tina tango ya visite na biso oyo ekolanda, o se rappele ke vi na yo ezali exactement oyo yo ozosala ezala par attitude mentale na yo.